qui n'a mis dans mon bout tout bon ça n'est trop ton ob mané ba parcours mais ça qui n'a tellement boé ba qui ko ça ngama bi ba ça lenga mabe ba tile nga poison donc tile nga poison pe ezaki na mutu musida ki pe ka yepi ngana nazaki do ezwa ki ngai ezade ke ratanga ezwa ki nga va écouter nga na nzoto na ki pe boé te donc ça tena nga mususu ki so moni nga bizaka grâce à Nzambe na ki do ye va ki ndel nzaka na nga do ile elenga na ndenge outi koloba awa toyeba osali combien de temps na malade na nzoto? Ça lui 2 ans. 2 ans. 2 ans et demi. Et puis beaucoup t'ana bo solo là mal olimbisie malgré poison. Même si la Bible ba le basu de Salomon be alimbisera. Eza envie. Na kufa pete ngayo na envie, yé pas envie, même sous à la réalité au monde na loba. Tango nyonso molinganga nazalaki komona baninganga na baboti na bango anga baparent baza te vi nanga pasi. Est-ce que kokufela baboti eza lisumu? Kozanga baboti est-ce que eza lisumu? Voilà, na kopesa bino message. L'orphelinat Christ rédempteur et ana posa lisungi na bino. Tala musala munene ezosala pona bana. Tala musala munene osala pona bana oyo mokili etiki ebwaki me nzambe atelemi na nzela orphelina oyo mpona koencadre bana oyo yaya lisungi na yo toa nango posa 1 euro no toa nango posa mpona mwana moko ntango mwana moko alie nzambe ya bitike oyo apermettre ete na nzela no mwana alia akobosana yo te. Voilà message ya l'orphelinat Christ rédempteur toa na besoin lisungi na bino. Ba numéro ezana se kota contact na biso assistance na yo et aux alisungi pour na bana que le Dieu des orphelins a bénir diama mtu nyoso ja ta likanisa ko sala quelque chose peut sali yango zamba pambola bino. Vérité et réalité, mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir. J'espère que vous allez bien. Bienvenue dans votre magazine Vérité et réalité. Votre magazine est toujours là pour vous informer. Culture de l'excellence au rendez-vous. À la présentation, vous avez Wandi Diba, double brassard, maestro, la princesse à papa, la perle rare, TGV Vitesse à famille, Baxela Kangabongo, la princesse de la presse congolaise. Vous êtes nouveau ou nouvelle à la chaîne? Cliquez à la cloche pour ne rien manquer, commentez, likez, partagez votre magazine. Nous sommes toujours là pour vous informer 24 heures sur 24. Abonnez-vous car vous ne serez jamais déçus. Un grand merci à l'équipe technique, tonton Jordan Panzo, il est là. J'espère que tout le monde est bien. Pourquoi pas un grand merci à mon boss Alain Délé. Merci encore pour l'orientation. Alors, vous avez des problèmes qui vous dérangent, vous avez des soucis, vous avez des stress, vous avez des dépressions, vous ne savez pas à qui partager votre souci, vos problèmes. Votre magazine Vérité et Réalité, nous sommes toujours là. La Nouvelle Tendance Télévision a ouvert ses portes à tous ceux-là qui ont besoin de exposer leurs problèmes envers le monde pour que nous puissions aussi vous aider à notre tour. Tolobela Rabino Bao Nyoso Bazala Kanaba. Pas si bazana ba souci bazana ba problème to pe me kakatano o nyoso e déranger ke bango na mitema na bango magazine Vérité Réalité ezalaka wana pona ko sunga bino boye ba koya kapona ko pesa biso ba problème na bino pe à travers ba commentaire o butalaka to ko senga na bino boye ba ko pesa ka bande ko nyoso ba motivation ndenge to ba na bino ete li bange zichwa ezui chaku yondeke ko sekate parce que biso nyoso tozora ba problème na mokili oyo na yango. Je ne suis pas seule sur ce plateau, je suis avec mon invité Oyepe akangaki motemate a bengaki Nouvelle Tendance Télévision à Singaleka na Vérité et Réalité solo to pesa qui est chance na yango to yeba ko pesa mbote et puis to développer ensemble na bino po boyeba qu'est-ce qui s'est passé. Bonjour papa. Bonjour. Bonne. Santé kimia.
Merci beaucoup. Nouvelle Tendance Télévision, il y a qui pour fondre la porte, puis il y a qui bien que vous allez insister sur les émissions. Donc, c'est pas le macas, c'est mon courage, peut temps au disposer, il y a quoi, bisabiso, makambo, oyo, ezo, les kananakati, ya, souci, en thème, merci pour l'accueil. Merci pour l'accueil. Bon, on a dans l'histoire, on a bête. Pour Nathalie, une émission dans la TV. Merci. Dans la TV. On a besoin pour notre phone, les cas. Dans le baba vie, on a qui. Mais pour la balance, on va se présenter. Pour battre la mokoussa. Comme on a, mais c'est je suis Mutambala. Merci. N'a vendu na commune délimitée. Bon, dans un sujet, moi, ben on a prolongé vraiment trop pour les histoires où éthique la maille, ma câble na vie. Qui n'a mis dans mon bout. Tu m'as dit trop ton ob mané ba parcours, mais ça qui n'a tellement boué. Donc ça m'a dit qu'on n'est pas sur ma banne pour me donner étoile. Donc tu sais qu'à quand tu m'as demandé au col comme ami, tu colles ensemble, mais tu donnes une histoire na épée, tu me tapes une étoile na oh attends boula pas bouillant non. Donc tu sais que chaque jour tu as là tu bête balle tu qui bat terrain, tu qui m'a bambang tu ça bah chez moi comme si quand on dit bah tu vas coller on dit vieux ça. C'est ça qui est important. Tout ça qui tu bima tu qui bah par comme mike mon peu to zonga tout ça me rend suis évident. Na qui donc il va avec des nzaka nanga donc il est lenga. Avec un certain temps azwaka temps yo kinda ko kitsa vala nanga pa mef na zaki ni mwasi nanga. Copine. Mais copine nanga en a qui ne ko kitsa nga valeur pa na mon kotonga nga. Ba n'importe quoi na kombo nanga bon na na ndela ngote la fille ya pa nanga abeti nanga mais na ki trop ko kipango va te na ki nanga trop de caramel et ben non ça mais solo pour na remarquer ya so ya benginga la chombo c'était ya nana parler o te ya ngana che banzele non avanda na ozela comment fait-il faut kuta nanga mona o kyolika kuna pona nini ngamona ça en personne bon nebeka kete compé azaki pe moi si na yepa ki kamwa de moi nanga na na trouvant normal mais ezaki normal te ezaki na ba mombe qui c'est ana il y avait un certain temps que n'a pas parcours mon boy donc ba ki ko sanga mabi ba salenga mabi ba tilenga poison donc tilenga poison pe ezaki nango mutu musiki pe ka yepi ngana le ratie na ba ki poison na pa copine na ngai copine na mtabete na ma c'est clair mais ti le loma sana ngana na mona ki pété azala rapé sauté a disparata ka boy tilenga poison nazaki donc ezwaki ngai ezate ke ratanga ezwaki nga va écouter nga na nzoto na ki pe boyete donc certaine nga mususuki so moninga bizaka grâce à Nzambe grâce à Nzambe ba comprendre na nomela ba ki na sali yango nde ezo sanga na minutso boy na zabu na bela donc na ko marché moté ki ratanga te pona Nzambe te ezwa kanga pona ibarati sko mutu o ayaki ko porta vérité wana ki batela nga pour ça copine ya masa na nga na imukonda betela ba konsinanga c'est que l'on est motivé copine moi sinon on peut te bon donc kobela na bon ngai na rasoki na zana ngova na ida batu sana na ida batu na ida pe masa na nga na pe trop na ba parcours pas en bon côté mais na zuyi na moi na nga biso carte to bimi pe to sali pe divers to zongi pe parler mais non ça na talent côté c'est bon au bandon zongo ba bon ba divers bon na tano le un an na no tanga na université msu ba ko pesa ngombo ngabina oval tenabité na futa ndambo comme pénagel na goka ngama boko kate esinga na suma mo lamba mo pantalon mo ketch là au suma ngobonga singa obeta mo tout côté mo bovano mi atama moko ozonga mo parler parce que to bano sala ngo pona ba tout ça qui na bongo mais il y a des bateaux bovana na bongo ba mabe ba ki pe na ba ki pe na ba qui a dire envers yo mais pe mo yeba oza nzambiti ya ki ko arriver bongo ko be na ngai na parler ba yeba ba tieli nga pozo mais mtela nga pozo na parler ba kate mais ngamo ko mkonzo tu yako ba vanda tina loba vérité de ba sa habiter ko sala suna camarade zalaka yo moko vanda yo moko soki makamno yo moko to ko tambola 100 mais so nzamba biki alongola nga botika na 9 alongola nga wana za parcours mutu ndenge ba bota ina vie na ndenge outi ko loba awa to yeba osali combien de temps na malade na nzoto sali 2 ans 2 ans 2 ans et demi oh soka za na hôpital bazo soigner na hôpital to na bokoko ba soigner na bokoko après l'air ba soigner ba
ba 2 ans na ndambo na pena yo zonga ndako ndi ba ndo traité ngati na ndako. OK. Mais les gars moi question ti na mona ke pe souté. Allez moi. So pas voyager na BPT. Donc mais c'est quoi c'est là pardon. Yo le bien amené d'enfance. C'est-à-dire faut y banda qu'on a ba. Na bi ndako na famille na bango to za na bango presque mais yende à voyager. Bon, famille na biso ba nyeba kende pa bango ba nyeba kende ba ça m'a trouble. Et puis quand sur place mobile eza ba tout cas ba voisin ba za moi qui sont qui te bon ke kabo kan sa mona na ya nga pisa bango te botika. Avant mina nga to banane to banane âge à 5 ans. J'ai 5 ans tu ko la na nga ina na problème na été so la moni bota na nzela to na passage na ngabo na pese mbote mais na pusaka ke masa yemoka mabasa la ngai nga sala mabe moti en plus peut to bana ko mane ba puswa to sani ba ko ba kayas to mi maba zelo emsu pa biso yango mais to ko tona kwa le pango. Donc histoire na nga na eva histoire mo mystique ce qui mokile yo ka ke ya tina nga poison. Et ça par rapport à chance na nga po to ko ki côté mo to se musala mais ya nga ezaka likolo to ko sa musala boy emsu ba c'est ce qui était to pe bino $20 22 nga pe singa $40 en ko ta porte ma mbwana donc ezape musala moko teza plusieurs fois tout ça donc la kito mesko kito moya ya kobunda na ye buito abumbisa nga boy ayo kasoni asala ngo ka silence yango mo le commerce na niveau poison nyoso ko to pesika na nzambi. En tout cas, et ça dit pas si peu mawa mais et là aux comme ça puis malgré te basali yo mabe mais yo za toujours na souci il y a kem de konoana monana et puis beaucoup tana bo solo là mal olimbisie malgré poison même si la bible ba le baso de salo mabe alimbisera eza envie na kufa pete ngayo na envie ye pas envie même sous à la réalité mona nga na loba ayebi nga pe bien nga pe na yebi bien. Donc nga ndem na pekisa famille na biso ba ki pa bon ba sa le ngi nga na pekisa bon na ba te botika eza vie mais nga za problème de soko ayi to so devant de so là donc na problème était eza que to go sande cop donc ba ngatende ba lo ba ke ndo ki soa to ra liboso ba le fa pareil même sous poison ana isimba kite soko bien chelo soko ata triple na o mona te ke za ko ka ba problème mais non comment la ba réservation na ye. OK comment la réservation. OK. Et bien la réservation mais ama sananga. Très bien. Na motema nanga na motema nanga mazana limbisa nanga po 2 ans na nguzala ngo emsumi ta kufa pola da kala kuma mikuwa mais ngala vivre. Donc na telemi pe le gars na la télé réalité trop. Voilà. Le gars on a téléphone trop, na on peut na TV trop. On a bêté na luka jour moko na contacté. Na les capona bêta histoire pour et ça histoire moko mais ero dana kufa mais na sans vie. C'est ça. Que ça rend ça bien grâce. OK, merci beaucoup. Na balandi nyoso ya vérité réalité magazine na bino. Namba oyo bakuti lisolo na katikati na komeka mpe ko réalité bino na mpuse. Ezali ke ndeke o bozomona aye na kati ya plateau pour na ko yebisa bino ko betela bino réalité o ekomelaki eza que amis d'enfance na ye oyo bakola ensemble. Vous imaginez camarades na yo bokola banda bozala mona moke lipa mwamba bozo kabola ba jeu bozo bilamba ba caleçon bozo kabola boza mana kati ba intimité moko boy. Alors à chaque fois que bana bakoli bakomi tokende ko luka moi 100 francs ko beta moi caillou et ça laka ndeko na ye wana moi jalousie. Pourquoi ndenge ya ote ko beta lisolo to ko sala cop ngana camarade na nga wana exemple cop eza ya $20 ya zu 20 menga bakabenga 40. Siko à chaque fois net chance zo zalaka mingi de côté ya ndeko na biso. Siko moninga ye akomo mona ngo ekomi ezopesa ye en ezokola na motema ezopesa ye jalousie na motema jalousie à chaque fois ndenge nini kaka ye soto sali ne cop ye kam tazoke bele ndenge nini kaka ye soto sali loko ko ye kaka. Alors camarade ne wana bo mwana mona ki moyen te ya pousser kaka raisonnement musika moni achela ndeko ne wana poison. Na ebite bandeko mususu bazalaka bakanisaka ete soki bacheli muninga poison muninga kufi yo gozo ba chance muninga eloko wana ezalaka mingi na kati ya bato donc bato bakanisa ete ke soki na bomi muninga
nga nazwi place wana, c'est-à-dire ba chance ya moninga na banoyela ngai. Or ce n'est pas ça. Mutu na mutabotama na chance ne, mutu mutabotama na étoile na ye, mutu mutabotama na makambo ndenge kendaka. Vous imaginez ami d'enfance ou quelqu'un qui imagine que camarade d'enfance ou bakabola ba intimité belé bilamba balatana balie esika moko batambola ba makolo bango mi balé ba souffrir ensemble, mais pour finir que moninga na tire poison. Pendant ce temps tellement kaeba ke emsusu akokaki ko zala wana te pour supporter que émotion wana mona moninga na cercueil ndeko moninga ni akima kenda porté disparu. Alors au sala kendeko na biso wana à côté que hôpital et puis hôpital ti ba yo soigner na bokoko ti na bokoko wana yo sala que abiki Dieu soit loué akofité camarade amona na lisusu te ba benga kaye porté disparu ba ke kotala na famille sika zalaka azali lisusu te kaka nde balobaka bato ya bazangaka te esika kindoki ezali to lisanga ya mabe ezali copine camarade ya copine na ye nde mutu ayebisaki tala kutu soki mobali copain na yo abelaka poison eza chéri na nga mutatiele poison nzambe alalaka te. Alors moninga mpe ntango batieli ye poison bongo awumeli na maladi pendant 2 ans. Na 2 ans wana nzambe asungi abiki opina ye koyebisa tala kutu ntango obelaki ndenge Dieu soit loué ndenge obiki eye kosala ke moto atielaki yo poison oyo c'est ton meilleur ami. Bandeko tozoyeba te tokomi na temps de la fin toki motema mabe nde ezokoba se kokoba. Comment pouvez-vous imaginer mon meilleur ami atielanga poison po ye atikala ko bénéficier na ba contact na ngai to ba relation na ngai to akoma ko bénéficier na ba misalo to ba misala po e pa ganyaka ndenga pe na ganyaka. Na kosenga na balandi nyonso ya Nouvelle Tendance Télévision ba abonné na biso nyonso boye ba ko partager émission o ezalaka vraiment émission moko malamu o epesaka biso bwanya to pe sagesse ensemble epesaka biso makasi ya koyeba ko éviter makambo mosusu oyo komelaka biso ne ba vie future. Libanga ezuchako yo ndeko koseka te. Lui il a eu un sérieux problème. Ce qui a kufa quand de l'état on sous tomoni était le la vérité et réalité na magazine de bino. Na ba commentaire to kozela ba réaction na bino. Ndenge nini boko sala ete que aye ba pe kozwa ba conseil mususu à travers bino. Tolobaka tango bolandaka magazine oyo bosalaka neti mana bao balinga kofinga bato ba commentaire bosalaka neti que eza yonde ekomelaki yo. Si c'était toi à ta place que ferais-tu? Eza pasi pe mawa tozana posa ki mutema mabe eye ba pe ko diminuer parce que nul n'est éternel to kotika la éternellement te na mokili to kufaka na biso mais mutu na mutu akufa na ndenga liwa na ye ezalaka te ke bakufisaka biso liwa mbangu po bato mosusu baya ko bénéficier na place na biso erreur wana ezalaka mingi même bandeko basi amoni lipasa ne abali tabomi lipasa po yazwa libala ovandi pe na libala ngo po koki po vivre pété libala ngo pe kaboni lisusu quoi à quoi bon ko sala mninga mabe to ko boma mninga. Alors je crois que ce serait tout. Nous sommes déjà arrivés à la fin de notre magazine Vérité et Réalité, culture d'excellence au rendez-vous. Merci beaucoup na Dirkan Kusu ou à Messana pour partager émission na biso magazine na biso. Pourquoi pas Patricia Bijou dit maman na Dirkan Kusu yé pas à la caméra pour partager émission. Pourquoi pas encore un prêtre Azaka Moko na Dallas c'est-à-dire Mambo Tekolo. Un grand merci encore à Belgique et pas à Marco Gauthier, le boss, il y a son Arabatou. Vous assure que ceux qui beaucoup tanina, camarades nous zoloba, face à face, tête à tête, pour télémi. Pour Balobara, l'esprit est bien disposé, mais Nzoto, so beaucoup tani pour raisonner qu'enga ina minute ici na kufa na ngakala. Orokangisa ete to ko betaye ko boma ko chuba mbeli to ko brutaliser po to zabatu. Na motema nanga boye na salelo te na linga ko to zane pe mokile kamo na linga sona bien de to va na po to passer ba bon moment na
dans la résonance ba pousso to kumba donc to sama mebele na effort to pula ba mbula na ba parcours to tibo to pula ba mbula ba téléphone ko ina ba mai ba téléphone ko tiba mai donc mi na nga vraiment na ki na mi monte o na saline chemin ya ba mbula belé donc à part ça là ba 20 ba 19 to la rana ye siko ndabwe ata ye lelo ke lelo ayebwe na limbisa ye kolimbisa ngo soko eza mama na ngo tese ko olimbise moto na nga tinjo ko olimbisa makasi wana za volonté na mamu to sali na ba o to leki na to leki mama bien na malamu donc etikala nga lora imankanga na motema eza ngo vie ezaki dikambo sala mapo e bandingo za na bato mais na lingaki fort na za na vraiment amasa na na za na oza sur so ba famille pe ba moni bino mbale maman on s'appelle bon zara na qu'est-ce que c'est pour nga monde mettre vie na bon zara qu'est-ce que c'est pour nga monde mettre vie na na tam sa vie na azama sa na ngai donc na robo ya été na robo ya été yekana na nzambe na nga sambela wa pa ngoza motema olimbisa mo sambela na chapelle ah bon sambela na chapelle de vainqueur na 7e ok message ni ko passer na bande ko nyonso ozolanda yo na sili kokutana nango bandeko tu bolanda nga nakoyisa bango kaka baza na motema kaka ya olimbisa kaka bato donc na mokisi oko olimbisa mosusu moto anasalaka mabe tanke yo olimbisi ye baporte mosusu yaki ferme mpana ezala fungama obozalaka moto mwa baporte ezalaka ouvert mpo nini omesana kolimbisa bato mais nzambe kaka moto afuta mwana moke yango wana donc alimbisa voilà ba vérité na motema na nga na motema na mobimba so abima ta lelo ne na bima na émission bato va bala na télé réalité makasi po ezana ma monsieur ya vie o ezolekela biso to na bato ato expliquer ngo 100 personnes eza moto moko atika comprendre la TV faut le kaka na TV pour bato musu bato ba idée po eza bato musu pe basaba ba mabe bakandela bato ba azong sa revanche mais ko sa revanche ya mabe faut que ba ko pardonner na motema na nga boye ata famille lobinga na olimbisa. Alors restez bien, que Dieu vous bénisse, à nous revoir dans notre prochaine magazine Vérité et Réalité. Au revoir. Merci Banakin, Bana monde entier. Maxi bien-être. Sougala café, logo na mêlé logo mais logo ezamabe. Il y a bien pour na panne technique mais ko sale la on ndenge mabe te sale la ngo pona mama. Ba célibataire to lingi bino ate. So maka boma mokolo bala. Pourtant mzo ba produire ngo sute. Maxi bien-être yango yo. Lukango benga ndeko nanga alendele ye mutu ayebi esika ko fournir yo autant que tu veux $35 ezebele na kati sobo melika moko de jour bien be hémorroïdes banini tout ça bilialia vanda musala banini et réparer yo système ya break et réparer yo pe fonctionnement ya break de break donc et pe son fonctionnement ya bien. To comme ba congolais toujours gagner ba match. On va défaite, pas technique en plein match, c'est pas bon. Zongela et loco. Nana c'est éviter de dire surtout ba pasteur, bodingo mela boyawa. Bo benga pena alendele na numéro na e pour bo benga pour bo zeloko. C'est important. Traitement poison anti-poison yango yo. Ne ba mususu meli yango avant kende obima, o mela ngo. Ça a des jours, à tabater le loco, moi cuiré mon corps, c'est bon. Oyopé, anti-poisson. Donc, ce qu'on attend, ils ont la carte. Et l'on l'a. Alain de Mikolo somme. N'habité Mindela, on va payer Bilogo, on va vous dire. Pour Bilogo, on va dire solo. Mikolo, va tirer à poisson à toi, famille, à toi, problème dans moutoute, jalousie, car. Donc, va produire en wana, il y a anti-poisson, oyopé, anti-poisson. Donc, benga Alain Dele, à partir naïe, à Ibneni, ou à Ozwango. Nzambe na nga pambola bino mi batela mboke komi biete bato bakomi na jalousie oyo tozo comprendre de souté bana mike bazo kufa mikolo bazo kufa baotiana bana bébé ba poisson donc toujours zala nanti na ndengana nga na ndako c'est bon que Dieu vous bénisse.